Visa, vas-y. Non, ça l'arrive cardiaque dans mon locuta bozolo pas Visa, s'il te plaît, Street. Au rebondi, madame Oko. Street et Visa, vas-y. Ouais, merci pour la parole. Tu as 5 minutes. Ouais, ça 5 minutes, merci. Merci pour la parole. Ça juste pour la kolobake. Lelo, faut que tu tires à débat. Il paraît, débat, je pense, non. Ba chiffre eza connu, ba chiffre eza réel. Donc ba débat na biso photo bana ko bazengo par rapport makambo ba artiste bazo sala et par rapport à ba chiffre o eza palpable. Eza te o ko sala mato e sala mate to ya goloba il paraît pour ça la fanatisme. Ozo comprendre? Lelo na ba chiffre nyo surtout fallait l'équipe ba mission nyo ya Congo. Après par rapport à carrière ba mission photo e ba mission baza ba marque. Ozo comprendre? Marque soko za ko entretenir yango te e bebaka. Izo ka ba tâche moko ya mabe e pedra ka ba client ba tika ko somba, ba tika ko s'identifier na marque wana. Yango bozo mona lelo même ba Gaulois msusu zo mona donc ezaka po ba ebi déjà Gaulois. Mais na motema na ye alingi na yaza la warrior parce que azota la image au faire azo réfléchir. Et comme déjà mabe, c'est parce que ça la karabatage mususu papa so za na eloko lamba ya pembe au baby siango. Et ça karabatage mususu papa balongola bango te. Donc il faut boire kaka lamba wana. To donc faut tiango lamba musala. Ozo comprendre? Eza neti fere. Batashi wana neti ya ba musée, batashi wana ko finga ko matsa batu ba finga ka makambo ebele. Mais balbum nde o eza makambo zo sala te. Et ça ke un fanatique, nata normal, fanatique conscient. So ingana zalaki Gaulois mais le mimo na moment on a comme na spiritas te warrior. Nanenga mabete. Asiko. So to na côté à comparaison logo la musique na biso ke na côté à comparaison ndinga lobi ndeko na biso. Fali to ko chaise na débat héritier na vérité parce que fali ça ke na musika. Mais fali héritier watana bena faire baza comparable. Faire aleki héritier te auto héritier bon par rapport tokoloba na âge mais par rapport à la réalisation et par rapport ya gestion ya image artistique par rapport à la communication par rapport parce que tant peut bakena da ba émission on appelle ça ba point ko ba ko solo la na TV et ça ba point makasi en tant qu'artiste. Donc, côté wana kutu faire déjà poli. Héritier laksake, nchi kivuma kindaga, il y a akenango pambati, oso comprendre. Donc, côté ya communication na TV, héritier faire poli na héritier. Côté ya album, ça n'a pas comparable, mais héritier pas comme il leka déjà. Donc, dans 5 ans, ce qui fait à l'aller les sous, to bana comparer sous na héritier to kuluka ndenga lelo débat na ena fallait sili et osaka ndenga on appelle que débat na ena héritier si to kuluka ata Fabregas obina filé to tchelie les sous to donc et faire asande mukolo wana oyo na tanfo batanga classe bana kotanga te siko akomi ko zonga la classe mais ayiko kuteke batu na fallait atanga na bango si bakenda akomi kotanga na bana mikie oso comprendre. Mais en fait, lelo, olingo ko makobanda ko sala featuring, olingo sala album ya bien ya kilelo, mais ozo koka ko développer en te parce que au sota ba niveau, ozo sala première classe, deuxième classe OK déjà na université. Yango so mona héritier, ce total na terrain, héritier aso forcer na tirte, aso sala ba salle o ezana niveau na ye, aso sala ba album sans ko kuluka aso kima ba polémique oyo fera kima kate oso comprendre parce que ça na bato oyo okosana na bango de eza na bato oyo okoluka na bango polémique te eza ndeti soko za héritier osa la polémique na weranson oza weranson oza fera osa la polémique na wera eza biloko moko fo bakima kango ndenge fali asalaga mais bon ceux qui fera kima kango te lingo la sakazaka na souci ya carrière na ete parce que oyo bana koluka asi azwango déjà ozana bakar ozana ndaku ozana bato bafingi la kana bapembeni basolo bilayo que oza grand artiste parce que lelo koloba
ça la polémique eza loko mosusu mais ba réalisation eza ndeti histoire omoni ba mikolo na biso babanda kokosa biso na histoire ya Afrique o bakosela biso mais lelo chaque année ezoleka ba vérité komi kobima ke non bakoko na biso babanda kolala na banzete te parce que biso awa Mali lesalaka te ndenge bakozala na caverne ba caverne ekozala mpona ba européen parce que bango kuna malili bane kozala na tena bana kozala na ndako te suite logique ozo comprendre eza ndenge mona ki héritier ntango azalaka na bafere héritier vraiment album na ye bana kocartonne koleka fere wana eza histoire ozo comprendre héritier asala bameme sale oyo kaka mpe fere asala héritier na image na ye donc héritier akenda mosika koleka fere histoire ekosika na ndenge wana fali abeta basale oyo fere akenda komeka babenga na ye wana eza histoire mais siko ntango oya koloba siko héritier alingi fere alobi kingani wana ezaka masolo polémique musique mais eza eloko moko oyo bafasaka yango te baréalisation elobela yo par rapport ya bato na yo baréalisation elobaka makasi edefandaka makasi mutu par rapport ya bato oza na bango okozala na bataillon 1000 soldats mais basoda wana soki baza militairement soki bazwa baformation oyo ya makasi te bakosila appelle na 10 soldats kaka oyo baza bien formé na armée basilisi mpe ba 1000 soldats parce que basoda wana baza kaka mpona balakisaka toza ebele mais baza wana te mpona kosala makambo mpona kobunda mpona kolakisa na terrain ke we toza vraiment kodefendre basiste mpona komonopolize nani na nga te bamusicien baza bamarke fo basala effort basalaka musique te mais na kote toyebi te na kuzu bazwaka mpe mwa baformation ya langue mwa baformation ya communication comment ko se communiquer bazwaka mpe mwa baformation ya kosala lecture parce que un musicien aza philosophe oyebi baphilosophe basalaka analyse par rapport ya réalité oyo bazovivre na baane wana na basiècle wana ozo comprendre yango monaka yo soki olingi ozwa exemple ya philosophe ndesi ya Socrate na temps wana otiango na kilelo fosala attention parce que bato wana ntango bana koloba par rapport ya temps ya wana ya temps na temps na bango eza ndenge moko na bamusicien nti bazosala baalbum na bango ezocartonne eza par rapport ke bazokoka kozwa kilelo bazotiango na miziki biso mpe bajeune tozo kosidentifie parce que bazolobela makambo oyo eza na temps na biso sikoyo yo faire ntango yo ozotia exemple oyo kosala album mais ezosala coïncidence te na temps na espace na année yo fala olobelaki lelo yo ozolobela 2003 bato bakosidentifie te album ekocartonne te donc un musicien aza un philosophe aza un socialiste sociologue na portugais baloba o mutu asala sociologie un musicien face à la moi formation ya sociologie akoyeba kotanga lecture ya société yeba face à la moi formation ya philosophie yakoyeba kozala moi philosophe yakoyeba kotala temps par rapport ya banzembo oyo kosoma na baparolier to ya banzembo oyo moko kosala pour okimaka mingi. C'est bon, visa, merci. Vous pouvez ça 5 minutes à street, les gars. 5 minutes. Merci pour la maloba. Namoni pe malangwango akei. Pour malangwa à le bien makamusu peut-être azo comprendre musique bien te. Ceux qui azali anase a se manifester na la réponse pour na mutu na ya tunaki. Na ba non n'est pas ndeko Charlie. Ndeko visa Charlie. Pour oyebake marque Ferregola Jésus de Niance ni kaboni na. Aza marque moko ya munene na Congo. O pezali rentable. Ceux qui ezali na ba cas déception. Ndenge les magiciens la kisi awa ozala banzembo mususu ya héritier oyo e performer année oyo koleka banzembo ya fere mais yango wana ndete ezali ko remettre en cause écart ya Ferregola na héritier Watanabe de preuve ceux qui basali cumul cumuler revenu na bango surtout na ba plateforme musicale la plateforme digitale
tu verras que non, écart eza musika. Écart eza musika. Na lobi te que Ferregola aza liboso ya bato mosusu. Bato mosusu baza liboso ya Ferregola comme Kofi, comme Fali, comme Kofi. Mais na sima ya Ferre, héritier azate. Héritier azate. Héritier azate. Peut-être héritier azoluka a se performer mieux ces derniers temps ou bien ces 2 dernières années. Mais en général, aza musika. Conseil que nous a se performer. Peut-être comme le rôle à Jésus. On a biloko performance na epezo mataka. Ils ont mata lorsqu'il a compris. Lorsqu'il a compris que la musique à Congo, unité de mesure à Zara Ramoko. Unité de mesure des affaires. Ceux qui ont se comparé na faire été na Congo, on se comparé na nani. Ceux qui se comparé na faire été. C'est pour cela que Malangwa peut-être a na confusion. J'assume mes propos. Fali pour pendant na Ferregola. Écart ezali mais ya musika te. So il Ferregola abetaka accord arena ex Bercy na new arena na ye. Paris la défense. Peut-être na minute au seul France stade de France ne mutu. Il n'y a qu'on départager biso. Celle kaka erreur administrative. Yango ne mutu et sali ki non, de l'autre constater écart c'est pourquoi ton ajout qui parole moi liboso dans le bagage qui non l'artiste retard ils a raté tout allé en train de se rattraper tu rebête à Bercy tu rebête à New Arena tu rebête à Ovo Arena après peut-être en 2028 tu conclure tu qui rouge na street une minute pardon au lobby eloko moko au kati bande ko nyoso tout vous la minute oui bien vous la minute le lobby va passer minute yo kana na poser comme question par des émotions street au lobby que faire hasard unité de mesure c'est ça non ouais Michel toi comment d'accord OK mais comment ça unité de mesure il est motazo qui mesure motazo li bosona ya ça là il est motazo qui mesurer au lieu que et ça le contraire parce que il est moto azo que mesurer na moto moko boye et pourquoi il n'y était azo la unité de mesure moto en fait na comprendre pas il y a unité de mesure en fait ça ni pourquoi la ba ko mesurer na en fait Ferregola premièrement il y a ces mesures là mon côté non ngala lobi ngala yika na makamu yo moko lobi ke oui unité de mesure non yango na lo ba fait ngala opesa omna ba fait comment les gens se mesurera toujours na Ferregola jusqu'à ce jour même pas musika calamité samedi les gens aussi ont toujours scandé que oleki ferre balobaki on a concert ya Gali Garvey wana Gali Garvey asa jeune talent toloba comme moko ba musicien Congo et faire asa unité de musique ngaka wana kaka nalalika wana. Voilà, les musiciens à Congo unité de musique. Pourquoi? Parce que ils ont compris que aura ya Ferregola. Ceux qui ont associé yango na carrière na yote, les gens ne parleront pas de toi. D'accord, je suis d'accord avec toi. Je pose une question. Il y a 2020. Tant qu'il fallait que beta encore arena, faire azaki wapi, abeta wapi, mayeba ki wapi, même la. Deska. Nazana boulot moyen ça autrement à te donc pourtant non va. D'accord, c'est bon. Vas-y street, posez-moi question. D'accord alors. So qui habité, on a informé na 2020 na 2020 on fallait pour pas abeti concert na New Arena na retour na concerné abetara na Shark. Les gens après accord arena na 2020 nazara na concert na Shark ou d'Adjo Yaka. Tous les gens scandés, jaloux, ferré, fallait pour pas être conscient. Il a fait chanter les gens en associant comme on a na musique pour faire. Stade de Martyr na aussi pareil. Les gens ont scandé comme il a fait jaloux, ferré. Il était conscient parce qu'il savait que non, celle comme il a fait qu'on a même qui alimentera. Makamona bango. Na kuna wiko c'est en 2015. Na 2015 nazara la concert voilà na 2015 na Fikine. Na 2015 na Fikine. Le Kouta a ferré.
Lokutaya ferré. Les images sont là. Il fallait pour avoir accompagné public. Bayemba qui Lokutaya ferré. Et ezali ba fait oyo na lobaki nous bisone ya beto rata ya rokoma pour te yebaki un jour tozonga autour ya makambo oyo tous les artistes congolais y compris Fally Ipupa y compris Héritier y compris Kulutu na biso et y compris JB Piana y compris Barebo y compris les innocents. Ils ont compris que non, celle comme la marque ou celle comme la Firigo là, ndemutu et tchara moi pinch na kata activité na bango. Ba prévezali. Nani yango tabeta concert na Congo sans associer comme Firigo. Nani yango te. Mais so va essayer bino vérité bongo bo ndimate. Héritier Watanabe bravo pour na travail na yo et ils ont bien parce que tu as compris que celle en associant comme il a fait rigolo là na kati activité na yo ne mutu et osala que les gens ba lobela yo mabe a fait rigolo les gros arabes qui fait rigolo azara hypocrite azara direct azara soki pena moni ça ne va pas à roya a ok musika te a associer a soki sengela tanga komona utanga komona yo soki sengeli associé une vérité na ya associé mambo lobe lobi toyokaki toyokaki kino vous avez accusé biso ki biso toza ko alimenter ba mafinga non faire rigolo la finga ma chaque jour faire rigolo la ndenge za bongo faire rigolo la ndenge za bongo chaque jour na internet ba soi-disant porte-parole ya ba orchestre ni ki ba ya kusataki na faire rigolo. Non, on doit vous répondre. Quelle que soit la manière, on doit vous répondre. Bisonné tout ça bon, to se prépara déjà. Peninga beto se préparera déjà. Babilo ba message na bino oyo ya kino héritier moi na malamu héritier, il a compris héritier intelligent, il a compris que non dire la vérité. Nyon sona tout isa makambo ya lokuta. Isa makambo ya lokuta. Héritier Watanabe aujourd'hui, il a compris que non faire donner force na Fally Ipupa et opé ça sympathie à bagolois o ba ko s'aligner na simana ye et ko sala pe kino acha biso bagolois mal à l'aise so il est toutes les warriors bazo les cas ba warriors nyo surtout bazo lo ba message na bango ezani non héritier il a compris héritier azongi na nzela héritier ndenge za bongo ba réalisation na ye akosala makambo koleka feri or qui c'est faux et nakaki mutu moko bande koloba ki monsieur ezali na le magicien oui mon mata ça na 6 à conclure attends frère, ça fait 10 minutes tu peux vas-y ça fait même pas 10 minutes frère. Ça fait même pas 10 minutes d'ailleurs na maramutu elobami koyoka Bilbao koyoka le magicien koyoka Visa Charlie et ils ont la communication encore et communication bon ils ont qui na sens qui non héritier Watanabe actuellement voit au Yazui et Rosungaï pour se performer mieux que faire oh ils ont l'auto ils rêvent ils ont tenté de rêver ils ont l'auto na génération où n'ingeza bo self Fally pour se performer koleka fait rigolo en dehors ya Fally Ipupa ils ont un musicien mon côté ya génération où il fait mieux et il fera mieux que koleka Fally Ipupa d'ailleurs faut yeba ki na wengena actuellement na ka bat balobaka likamu na ka bat ba mambo JB na wera actuellement JB Piana peut-être que ça va production ya ba concert ni mtizo créer problème mais écart ezali kaka JB a toujours supérieur parce que des preuves pour que harmonie là les magiciens ont motion pour que par rapport à quoi pour que répondre par rapport à quoi des preuves par rapport à quoi balle de match balle de match qui certifié disque d'or na AMC oyo
Tout ce qu'il fait jusqu'à présent, il n'est pas certifié. Comment Moutou a assis là? Comment Moutou a rassou n'a tenté? Mais a tu album n'a marché, il peut la certifier à moi. Mon idée que tout raisonner à travers tes. Tout raisonner à travers tes. Ranson aujourd'hui a performé parce que na hypocrisie nae approcher il fait rigola koluka kozwa sympathie à faire lorsque mission nae salemi azongi na alliance il y a depuis longtemps. C'est depuis longtemps qu'on travaille contre les activités à faire rigola en appuyant Fali Poupa. On est en vérité Moututo et bien c'est un vieux jaloux. Mais sinon pour nous monopoliser par autre on zappe pour toi. Na tamu sigara maloba. Mais sinon pour tigo réveil héritier aza ni loin ni proche. Donc il n'existe même pas de Fali. Ok, si tu veux. Bah, dans ce cas, Ferré n'existe même pas devant Fali, il n'existera jamais devant Fali. Mais où je voulais en venir, c'est quoi? Parce que, en fait, tellement tu dis des dingueries et des conneries, j'arrive même pas à savoir place ni Nazon frère. C'est trop confus ce que tu racontes, frère. C'est vraiment très très confus. Aux autres, Batonio, c'est quoi unité de mesure? Aux autres, ça parce que public, bah, yemba na concert, boy. Mais quel artiste na Congo public, bah, yemba était na concert? Aucun na concert, il n'ose bah, yemba fali, t'es que, au leki fali. Aucun na concert, il y a hérité même, hein? Na bandeli très bien. Na lobby unité de mesure, parce que tous les artistes congolais, bah, tous les artistes congolais bah associés toujours comme on fait rigoler na activité na bango pour la fallait associer comme on fait une activité na et puis un exemple moko l'activité il fallait associer comme on fait mais kasi na la pêche bah exemple plus de 3 concerts ya Fali Poupa achaka micro ayemi public na ki ba chanter comme on fait heureusement mais maintenant je te demande dernièrement s'il te plaît tu papa Nzamba pesa biso 2 matos imunoko moko pour plus écouter que parler. Écoute s'il te plaît. Tu as dit que ton moni na concert a Fali micro public ezoyemba. Ma question elle est ceci. Concert y artiste nini o batanga ta comme artiste mususu te. Yo soyoka komba Fali tanga na concert inos bité héritier na martyr héritier asisi ko beta stade de martyr bazongi na hôtel bazoyembe l'héritier oleki Fali. Ça se fait chez tous les artistes. De quoi tu racontes? En fait, c'est que Congo, les seuls on parlait aussi de faire. Écoute. Peut-être on parlait de Ferré. Les seuls artistes au public, ça il y a un lobby so qui dans la référence ils ont la kisaki non ils ont la kisaki non en dehors donc, il y a tout sincèrement, tous entre biso ba congolais tous sur la Bilbao naba obanase entre biso ba congolais pourquoi on nga kokosa tous entre biso ba congolais depuis musique congolais tambola bien musicien tout ya Congo afinga mato yemba ma public mususu ezala inosbi ezala gaz mawete ezala soki nani musicien tout soko kei okokende na concert ya inos okoyoka bato ba ke baleki aleki Fali okokende na concert ya bato tout bayoka na Fali te ekozala bongo okokende na concert ya bato tout na faire et la bongo. Ça biso que la unité de musique par rapport à chez toi. Arrête frère, on est tous des Congolais ou ça va tout poéter. Na ko si pas l'idée, y en a m'dopé ça va frère. Qui on doit ça biso que faire ça unité de musique parce que soit disant est-ce que notre définition unité de mesure les années. Tu sais c'est quoi ça veut dire quoi être unité de mesure? C'est notre définition unité de mesure, ça veut dire quoi être unité de mesure. Parce qu'on parle de mesurer. Quand on parle de mesurer, la mesure ça demande des chiffres. Il faut les chiffrer. Mesure. Aux autres bien à l'ito, ils m'ont mesure. Et ça la française, on a bisoté. Ça veut dire ça a un sens. Unité de mesure, on parle de quelque chose qui doit être chiffré. Par exemple, mètre, par exemple, c'est une unité de mesure.
Ngana salaka 2 mètres. Yo, par exemple, au salaka 3 mètres. Ça veut dire que le Kingana Moulaï, parce qu'on nous mesure par rapport au mètre qui est unité de mesure. Maintenant, faire l'unité de mesure par rapport à quoi? Vous savez, c'est ce que public, c'est ça la musique. Faire un musicien ou il n'est pas musicien. Donc, nous, par rapport à la musique, au lieu de faire une unité de mesure, par exemple, Abimis album Boé, et Tegamati, les loups, les albums, on l'a dit, et comment unité de mesure, parce que c'est ça la barre à dépasser. C'est ça, unité de mesure. Tu as fait quelque chose que personne n'a fait. On se base à toi pour que les gens puissent te dépasser. Au moins, par exemple, il fallait à bêta 40 000. C'est l'unité de mesure parce que jusqu'à présent, aucun artiste congolais n'a fait 40 000. On mesure par rapport à ça. Moutra Goya bêta 60 000. À l'équipe, Fali, à l'équipe Batunios, parce qu'à l'équipe, unité de mesure. C'est ça, mon frère. Qu'est-ce que tu es en train de nous baratiner depuis tout à l'heure? Na répondre peut-être na moni au Vas-y, répondez. aux maîtriser propos na ngana ba dire na ngate. Vas-y, na bandeli très bien. Faire gola aza unité de mesure ya Congo. Ya musique ya Congo. Na ko pesa exemple pour tuninga makamba unité de mesure. Oyebi tang balobaka l'unité de mesure ya capacité balobaka mètre. Vous voyez, parce que le mètre c'est l'unité de mesure ya capacité. Tout ça peut avoir une unité de mesure comme d'autres unions surtout il y a ba forme union surtout. Faire égale à ça unité de mesure parce que l'unité de mesure Street, une minute. Donc besoin exemple, on va aider après on la parole. Unité de mesure en musique au Congo, il y a la génération de la biso Ezaki Kofi Olomide. Pourquoi? Parce que Kofi Olomide est à l'album, est à la salle, Kofi Olomide Azaki Kolo. Il y a des artistes tout au Congo. À l'époque, on a biso tant que collaborer. Kofi Azaki référence. Tu vas comparer Kofi, donc il y a Azaki musique, unité de mesure, il y a musique à Congo, jusqu'à ce qu'il fallait pour nous la Kofi. Alors, et ça maintenant, Busso, unité de mesure à faire là, et ça, il y a ni. Voilà, unité de mesure, il y a ferré, ils allaient que non. Les gens, tous les musiciens, collègues, les musiciens, s'associent toujours comme il y a fait là, dans l'activité là-bas. Il se réfère toujours à faire réguler dans l'activité na bango pour créer moins buzz, ou bien que les gens puissent parler de ça. C'est pour cela, moi j'ai relaté des faits, n'a relaté à plusieurs fois. Musiciens belé à Congo, musiciens à Congo na production na bango, il se réfère, associé toujours comme il a fait réguler dans la carte yaba, na carte d'activité na bango, bien na carte de sortie médiatique na bango. Bon, ok. Mais ça, c'est un exemple. Fali a joué U Arena. Oyoka comment faire wapi? Yo opesi New Arena. Mais on appelle un concert mon chouchou. Non, papa, toki malema. U Arena. Oyoka comment faire wapi? Oyebini. Angle wanoki, ok na angle ozali sélectif. Ok na angle opoyi New Arena. Mais soit il y a parce qu'on a pour mais nazo que malé nazo cité yo que malé malé donc on a pour ni ba concert Dila papa dila to que malé malé fallait avec U Arena weka komba faire kuna nina ba fan nina oui batanga gitu batanga gitu to les il fallait oyoka ba fan ou fallait alo ba komba faire na batanga gitu ok na Ovo Arena oyoka ki fallait atanga kombo batanga gitu. Ok, na Arkea Arena, oyoka fallait atanga comment faire pour faire atanga batanga gitu. Ok, na LDLC Arena, oyoka fallait atanga ou atanga gitu. Ok, ok, n'est pas la cité va concert pour te faire comprendre que toke na wata bêtise musicale oyoka comment faire kuna soki osilisi kasi d'accord ngai kasi na kotanga pa la question ki isika bango be batanga vas-y on appelle ça tana vas-y omoni siku yo oyo sali isasko kuza partialité au jouer na malhonnêteté intellectuelle il faut opposer na PCO parce que le bien biso arrête d'utiliser des mots tu ne maîtrises pas le sens. Attends, street to son adéto sur là le baboy yo lobby que aza fallait na faire le mouvement faut associer comment faire Stade de France et ça il 30 et quelques jours va bien essayer à lobby comment faire jamais ou bien la femme va lobby comment faire
Et ça, avec toi, na bandeli très bien. Oyebi street, ni wana toujours comme ça, la chroniqueur, on a vu sur la journée, ça a vu sur la bourrique. Parce que ceux qui ont lobby vérité, bino bo lobby qui a commis la partie pris. Or, qui partialité, bino bo baby, ça qui partialité en gros. Qui partialité, ça veut pas dire mentir ou ne pas dire la vérité pour laisser X ou Y. Être partial, c'est dire la vérité. Ce que tu vois, et ce n'est pas parce que ce qu'on a lobby pour les faire, ou on a les fan de mon pour ma moussalango, il y a qui chroniqueur, il y a qui journaliste, na bandingwana. Moi, je suis lobby awa, DSTM, tout le lobby awa, aux autres qui ont monté pour s'exprimer. Non, parce que yo na coupé sur 15 minutes pour le mettre dans l'autre zone, papa, vas-y. Makamwa azoloba, maman azoloba, na bandeli clair. Ndeko malangwa ayaki awa, atuninga motuna. Que ceux qui héritiers, yo lobby qui héritier, azali, ko s'accrocher na faire rigola. Pour bénéficier na moi les dire ya batu par rapport ya aura ya faire rigola c'est que peut aussi fali nani faire rigola à s'accrocher à l'image ya fali poupa nde ngai na répondre na mutu na répondre na réflexion na c'est oh le contraire c'est ça qui non c'est fali poupa nde po ngai na mona ka kino il s'accroche na image ya faire rigola ceux qui sont retournés à s'accrocher à nini na ouais biso keno na ba activité à faire na ba activité à fali poupa na ba activité à fali poupa nous avons écouté bazo scander ba combo ya faire à plusieurs reprises ça peut quand même à mon côté c'est activité qui part. Attends, Skit, on va aller simple hein. Prends-nous les 20 dernières activités de Fali. Si tu veux, n'a fongo l'ordinateur natif. S'il te plaît, laisse-moi. Garde ta question. Après, je vais donner à Bilbao qui demande la motion depuis tout à l'heure. Vas-y. C'est pourquoi Fali Poupa. Après, concert naïe, c'est pour ça Fali Poupa n'a parlé du peuple. Alingagi au moins, pour changer culture, ou pour changer coutume. Lorsque ba warrior ba récidiver les sous-sous. Ba récidiver les sous-sous. Comportement wana ya kuskande lisusu kombo ya faire na conseil ya Fali Poupa azongisa yi bango directement te biloko oyo il est kaka awate makambo ba scène view il est kaka awate parce que ma pratique wana ezalaka courante na ba production ya Fali Poupa en surtout na kati ya République démocratique du Congo ezalaka coutume na bango si Fali Poupa se présente si Fali Poupa azako se produire na Congo toujours na ba concert na e ba warrior baskandaka kombo ya faire na exception ya concert moko te na kati ya Congo chance que akoma pe mona maele chance que comprendre que faire gola ata to continuer biso ko scander kombo na mikolo azaka Jésus ne mutabikisa sinon son d'ailleurs c'est le majeur d'agi na mention a repesa mention na ndeko nanga street ndeko nanga souffrir frère souffrir baluka kaka ozoluka bagima moko chiffonné ndeko nanga bagima moko pigmétique donc ozoluka kotuba kabatu ozomona ke obandeki na ebandeli nano otiki nano conscience na yo moko ozondima ke fali aza na écart na fere fali aza donc eza na débat te oyo bakisa susu mo mosusu ya sika azali unité de mesure ndeko na ngai frère ati anga beta yu are na date na lokuta ati mona nkoi aza nkoi ati sai kombo nani alukaki sympathie ya biso ba fanatique ya wera ati mona nkoi o wera tika osala ngote oyo lobi ya wera abeta ba conseil na sima kombo wa frère sona mutu ati na page wera ati kombo na page te wera sala eloko te frère abeta stade de martyr kombo nani zaki vilipande ezali komba wera via fingama na ndenge moko en plein la jour wana ezali scandale po nini gouvernement atiaki vie mbongo abeta na 10 heures avant midi faire conseil ezali so ba 15 heures so ba heure nini bofinga via oyo ezalaki ya gouvernement journée de la pêche taki via zo mwa eloko akota afuti la gladi mwa ba petit balia mapundu bofinga via wana bino tozana oyebi mutu nyonso ayebi yango sur unité de mesure ceci là va tout faire il y a nini ndeko na bana na carrière nini o faire azala ngo aleki héritier aleki Fali aleki wera o ba rotiela ye aza unité de mesure na bango po bien confier l'omide très bien unité de mesure ni donc bino mo bozolukela mutu na bino ba
place oyo pour akosala ba débat kati débat oyo omi ensemble ba débat na ba waro bozali awa na ka bobondi ba débat oyo za ba débat mo bo kisana fali na sabino vérité débat oyo kisana pena niveau ya fali mo chena wenge men na fa na tika wera mais niveau fali boko sa ba débat oyo voilà na go répondre na motion na yo frère répondre na yo pour yenda na une minute na répondre na motion na yo en te disant que ngai na répondaki na préoccupation ya ndeko nanga malangwa na moni azongi oyo alobaki tobane kosolola sur sortie médiatique ya héritier Watanabe ngabi na pese déjà vu na ngai kino Watanabe oyo ayakosala wana iza lokuta oyo ayakosala wana iza kaka kino ayaki koaffirme alliance na bango oyo basala déjà po ezalaka déjà iza nango nouvelle te alliance na bango basala na bawarrior mpona kocombattre Ferregola. Non, ndeko nanga Elisa bandako ndima fali depuis maison mais c'est kotala ba vidéo te ezali nango aloba même fali mtapesa premier micro tanga zaki no bakibinga aloba non répondre na motion na pas tout temps musa on ko sa makambu oyo ezate yo so chama makambu sala bino de faire po fali ba combataka ete ba combataka mission nyonso na Congo confiance la ba combataka ye wera le la ba combataka Pla mobimba ba combattre wera biso to mona pla wenge mobimba c'est ça le combat ni ba bundisa kae non on chute na 30 secondes ozo citer na yo sotia makelele mpona 1 million balinga kopesa fale eza bagolwa kasi wana eza kokombatre te s'il vous plaît. Oui, je suis formidable. Street, vous avez 1 minute pour vous ça visa Maloba. Merci beaucoup pour la 1 minute. Na ko réitérer l'issue Maloba nangai que oyebi na biso déjà que héritier Watanabe maramunyo surtout aloba lilobi za lokuta. Pona avant akoma na maramu ya ko féliciter ya ko pesa fali poupa. Félicitations pour la concerne ya Stade de France. Pour ngai pe na ko pesa félicitations on peut faire gola loba kino fali poupa aza artiste wa sala musique na kitoko na musique ya Congo. Makamba lobaki na fond ya kati ya interview na ye za bêtise tandis que kino ces derniers temps biso toujours mona ba communicateur ya la team Wata uza komona vice-président de la team Wata matin midi soir oleka oluka ndenge nini ka kusali image ya Ferre wa kokoma tina niveau ya koakize Ferregola kino Ferregola a evraki pona échec ya concert à Kulutu na biso. Mais Wata tangi koma ya Hervé yemo nanu mutadiabo yemo nanu mutu azo aspirer confiance te. Sinon ngai na kotambwisa maloba na yoka bandeko soki pe na yoki ki bandeko ba continuer kaka na kotutela Ferre koloba makambo ezoki na sens ya image ya Ferregola te. Moi je suis là sans vous mancher ba mot pour la recadrage pe pour la kozongisa bato na mémoire na ba fait oyo ezali constant. D'accord, si vous voulez que vous allez me parler ça ina panel vous allez s'il vous plaît vous allez na ko kitabilo na ko kitabilo Street, s'il te plaît. D'accord, la kitine c'est la snap de fana likolo mais tu vas pas le tolérance. Visa toi suite ça likolo. Visa toi pas minute na yo. On peut ça visa 3 minutes. Ko le bien. Abi recadrage ils bien. Ils ont mis tabandule. Pour les musiciens, aux orchestres, les musiciens vont vivre dans concert. Ça va, ça fait que vivre en deux. Attends, qu'il y a bêta. Mais Eritza bêta chaque dimanche tout le monde là. À bêta, à partout. Ma caméra, Eritza le bien na émission, na Eritza cosine. Ma caméra, sur l'émission le bien on fait la salade. Faire la salade émission première souhait. Adolo baké nyon so balobalo ba ya finga ngam na tinda ba tuma finga. Tango faire lo bango botsa ete mato na bino botsa ngo coton bien botsa ka biloko e yo ka te ma faire lo ba. Elita lo bini elita kosite elita kosite mutu makambo te. Elita so do ko do be la fali elita no lo be la fali le lote. D'ailleurs route ma ba ke to lo be la mutu to côté la mutu za na ngote fali ano côté la vena biso na nyo. Que vena biso waze quoi.
ayaka tina concert à wazeka asali piaka soso basoki yaki bagolwa nde bakotelaka bato mpo falaka mpo na yo maintenant atonisaka Adidas Arena ya ve na biso Félix fanatique ayaka soki osali musique a bien akoya ne kaka comprendre toyefe na biso nani jona oyo autonile concert bino bagolwa baki nsima na ye mponi bosobe babie na ye te botika makambo kolobaki basali réunion bacrique wana ezala na osutila musique congolaise lelo moto akomi kosomba bie soki oconvaincre ye na motema ata l'idée à le faire alobaki mi faire asala biso bafanatique na ngai bokenda Adidas Arena te tobuki yango mpe tobukaki te moto akoya kaka mpo ayebi ke phénomène abetaka live mo boye moto nyonso ana mposa akota ayoka live ya phénomène makambo ya kokangamaka 2-3 esila nango ya musique congolaise soki ezalaki makambo okotela bato mais fala alinga atonisa concert Adidas Arena na ve na biso Félix waze quoi mpo fali ye moko azalaki présent aigle ye moko azalaki présent eza te alobi maloba ye moko azalaki présent mais Félix asalaki piaka dela aussi ke makambo lisa bosangani wana ezalaka nango te faire etika victimisation faire yo ozalaka victime wera na yo nani babundisaka bato makasi wera babundisa ye makasi wera clan wenge mobimba babundisaka yo na bana na ye faire héritier alonga maison mère akomi kobundisa fe wera faire héritier eza bundisaka wera Bill Clinton moto aza kombati na musique congolaise ezala dilafoke ezala bino te bino bojouaka role ya victimisation mais boza bamatumboli numéro 00 orchestre oyo efingaka bato eza bino na bafanatique na balider bino tu bozana mpona kofinga neti ndeko azoloba na street banda maloba nde ezanga maloba ya kobwakela bambwakela ya kokretiaka bato non loba maloba clair nde biso ozolobela baréalisation yo ozolobaka fo take bamaison mère il faut tu bamaison mère il faut tu BCBG il faut tu quartier la terre il faut tu héritier non loba ba clair loba ke faire azobeta nini banda beta conseil na obeta ki watile lo beta raté on te beta na kin et héritier ata na kin azobeta te na poto azobeta te so ba mission va vivre en d'elle pour mission vivre na réalisation donc boti quand même ko victimiser pour bino boza ba problématique ba provocateur la musique congolaise ba fanatique ba finga lo wa bino basate so bino wa lo lo bani boza la réalisation te mais boza na ba finga. Merci, formidable de Kotsong sur Malouba. C'est bon, formidable de Kotsong sur Malouba. Malangwa, 3 minutes, yo. Moi, je vais descendre rapidement, mais je suis juste remonté parce qu'il y a Strict qui n'arrête pas de me citer. Peut-être qu'il n'avait pas compris mes propos. Strict, tu sais, des fois, c'est bien quand même, tant aux heures où ça la débat, on maîtrise à rappeler Mambiomo Zoloba. Depuis un moment, tu confonds tout, tu mélanges tout. Aujourd'hui, ça n'a pas mon français que tu comprends même pas toi-même, mon frère. Et puis, dans un conseil, on appelle ça un panel. Ce qu'on a le lobate, fanda nase. Fanda na nase, ba on vouloir yoter, tapoter, finga ta ba commentaire n'enge ba golom sous ba salara. Que de monter ici, venir raconter des choses, ok, yo mo ko expliquer te. Tu vas tourner au bandi au tournant rond, au thé concert. Toi, t'as déjà vu un artiste à Obeta musique na Congo, bah fan Baotanga Komba Moutouté. Mais à un moment donné, les Gaulois, franchement, vous fatiguez les gens. Vous fatiguez quoi. Vous venez nous prendre notre énergie tout le jour comme ça, les gars. Vous allez rien abattre.